C'est une surprise pour moi. Oyo ezali vraiment bozunga na poasa. Tout de même de m'avoir donné le privilège. Pe nazali kopesa bino matondi na ndenge kopesi ngai lokumu. Pe ngai nasepeli mingi na litatoli pe na banzembo nyonso toyoki awa. Pe nayokaka yango mingi ntango nayaka awa. Mingi nazalaka na mayangani ya kosambela mpona bato pe mingi navandaka ngai moko pe nsima nazali koyoka mateya na nzela ya motombo ya singa oyo nyonso tu ndenge natangaki oyo nabona nateyaki pe nazali kosepela kovanda tozala na bino pe namoni bandeko na ngai ya kala oyo tozalaki na bango na mosala na Nzambe pe tozalaki kobondela na bango elongo. Bato misusu namoni bato nayebi bato oyo bakamarade na nga vraiment mei. J'ai rencontré frère Youngs Brown et Ngana monanaki na frère Youngs Brown pe ayebisi ngai kombo na ngai ezali Youngs pe ngai nayebisi ye kombo ekokani na yo mpo na yo mpe ozali nano elenge pe mbala liboso tokutanaki na ye kuna na Freebox. Nzambe azali malamu mpo na biso ntango banzembo oyo eyembami yango ezalaki makambo ya solo oyo bozali koyemba. Ngai nakokaki te pe nabandaki kolela ntango naza koyoka banzembo oyo kotalelaka Psaume 23 to nzembo kutumba mibale na misato namoni vraiment bokonzi na Nzambe ezali kati na baoyo bazali koyemba pe kati na baoyo bazali koteya pe makambo ekomi pembeni mpona kokoma bamisusu bakokufa kasi biso nyonso tokomonana wana kelele kobeta biso tokosekwa pe tokozala lisusu elongo boyebi te ntango liseko ekozala nde boye biso nyonso tu tokokutana d'abord na se oyo tokomonana pe nsima tomemami biso nyonso na likolo ye kolo abongi na masanzoli mpona ezali lolonge na ye. Soki mosusu azalaki awa mosusu tokuna ngai kozala malamu te na lisekwa biso d'abord nyonso tokokutana pe nsima tokomemama mpona kokutana na ye kuna tokoyemba banzembo na Siona na presence na ye lokola ndeko Jacques alobeli yango mingi wana bamwanje bango bakokitisa mito mpona bakoyeba te nini biso tozali kobondela mpona bango basala ta libunga moko te pe nsima na yango biso nde tokolatisa ye motole lokola ye mokonzi na bakonzi. Lelo ngai naye koteya te kasi naye nde kopesa litatoli soki nkolo alingi lelo pokwa nde na koteya. Pe natali nakoki komema sango na ngai ekozala sango oyo ezali mpona ntango na ngolu pe na poso mobimba tokobondela mpona bamaladi pe ezali ntango ya kozongisa matondi mpona ngolo Nzambe apesi biso. Pe ya 3 ans tombola misato Nzambe alakisaki biso makambo mingi oyo ekokoma na ntango na biso oyo ya kosala pe na oyo asi asali ti ntango oyo ya suka oyo Nzambe ayebaki akokota na kati na molongo pe biso nyonso tokomemama pe biso nyonso tokobongwana pe tokotonda na Molimo Santo tokoka sasa yipi kobondela Kolo Yesu Kristo biso tozali vraiment kozongisa matondi pe biso tokoki te
Pe tokoki même te koloba na présence na yo. Nous ne saurions pas comment nous comporter. Toyebi te ndenge nini tokoki kotambola na miso na yo. Assez de place pour contenir les bénédictions que Dieu pourrait. Tozata na esika te epai nini Nkolo tokoka koyamba mapamboli nyonso yo kotia kati na biso. Nous prions. Tozongisi matondi pe tozali konguma mituna na biso mpona kozongisa matondi. Pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Toza na makambo ebele tokoki kozongisela yo matondoli oyo osali kati na biso. Kasi biso tokoloba kaka ete tika ete yozwa masanzoli mpona ntango mosika oyo mpe mpona likabo oyo opesi oyo ya mwana na yo ya nikinda atindi ete akoka kosikola biso. Kolo nazali kokanisa ete wana nazalaki mwana moke ngai nabiki makambo oyo nyonso. Alors je regarderai et je me réjouirai de ce pourquoi j'ai vécu. Mpe Nkolo toyebi ete mokolo mosusu tokosepela na bomoi oyo tobiki pembeni na yo. Mpe misusu bazali kozela ete ntango ekoma mpo na bango. Nous avons misé en premier dans ce voyage, pardon, nous le ferons. Alors, et nous Yoyo biso to lukaki na kati na se oyo na kotambola na biso tokomona o mokolo mosusu. Très proche. Bénis-nous maintenant. Pambola biso sasa hivi na biso mpe zala kati na biso na mapamboli oyo eleki koleka. Wana biso tozali kotanga liteni ya liloba na yo, toza kobondela ete Molimo Santu monene azwa liloba oyo mpona lokumu na ye mpe tobondeli yango na boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nazali kokanisa na liteni ya likomi oyo na 2 Corinthiens chapitre 9 verset 14 à 15. Verset 14 et 15, pardon. Verset 14 et 15. Verset 14, ils exprimeront bazali kobondela mpona bino désir de vous voir à cause de la grâce de Dieu. Mpona bolingo na Nzambe ezali mingi kati na bino. Etonda pe kati na bino. Tozongisaka ngolu na Nzambe o monene mpona mapambo nyonso apesi biso. Nkolo azali kosola biso mpona ngolu na ye oyo ezali kati na biso. Awa Toma Polo azongisi matondi na Nzambe mpona ete Nkolo apesi bango likabo ezali na suka te oyo ezali malamu mpe ezali na kobebaka te. Ngai nakanisaki ete nakopesa kaka litatoli na makambo nyonso ngai nabiki na Kristo. Mikolo nyonso eleki bomoi na ngai nyonso ezalaki kaka oyo ezali kobika na Nzambe. Tozali pe na bandeko mosusu bazali kobondela kuna na chapelle ya Jefferson. Bango bauti na Mexique, na Canada pe na États-Unis. Pe ba mikolo mosusu tozali kosangisa au moins 28 pays na mangomba oyo. Biso tozali oyo tokoki te. Tozalaki bato pamba mekasi lelo oyo mwa esika munda moke oyo tozalaki kobandelaki kosambela ekomi lelo koyangana ya monene mpe bato ebele bazali kotonda awa. Awa na ngolu na Nzambe bato bazali koya ebele. Isika oyo posa na biso ezali kaka ete tomema liloba na Nzambe ti na mokili mobimba. Na bomoi na nga mobimba ngai nalingaki nakende epai moi elalaka. Boyebi ete oyo ebombeli ya mongongo ezali kokende bisika nyonso. Soki totali par exemple kuna na mboka Allemagne, bango kuna bazali kozwa bande ebele pe bazali kolimbola yango pe bazali kotinda yango na mokili mobimba. Bazali kosala ete bazali kolimbola yango na munoko na biso ya ba Américain pe bato ebele bazali kobika na musala na oyo bandeko na biso kuna na Allemagne bazali kosala.
vous nous envoyez, je le dis, ici ce sera un témoignage personnel. Pe na makambo nyos bokomelaka ngai me nalobi lelo oyo ekozalaka litatoli mpo na bomoi na ngai ndenge nini nabiki na Nzambe. Lobi na pokwa kana lobaki ete mokilo ezali kokende na libebi. Kotalaka na wetali bokulaka o etali makambo na ekonomi to kotalaka ndenge bato bazali kobika. Soki lelo tokoki kozanga mbongo mpona kozongisa baniongo na biso tokosuka ndenge nini oyo ezali motambo pona ete mokili mobimba mbongo na yango ezali epai na nani me tokoki koloba ete Rome nde azali na mbongo nyonso tu. Kasi soki lelo biso to baniongo tozwi epai na ye tokoki kozongisa yango te tokosuka wapi? Ou bien tokozala ete tobongola bambongo na biso to tokokuma bawumbu na bango. Nyonso oyo elakami deja kati na likomi. Soki nkolo asepeli nango na kotambola mokili mobimba pe na kozwa poso motoba mpona nakoka kokende koteya makambo oyo. Bato bayeba makambo oyo nyonso ekoya na mikolo ezali koya. Tango nga namoni ete tango ekomi kopusana eke ngai nakoka kokende koteya na nazalaka na somo mingi. Nazali kobanga te me pona ete nazali kokanisa ete bato ebele misusu nanu bakutani na liloba oyo te. Yango nayokaka mawa. Bato boni bayoki makambo oyo ya baekirei to ndenge Nzambe amemi bampuku minene na bomoi. Bino boyokaki yango. Pe tango oyo mosusu nabikaki experience oyo nazalaki kuna na ngomba munene. Pe ngai nazalaki na bangomba oyo minene. Ngai namoni makambo ebele na bomoi na ngai. Yango ezali ngolu o Nzambe asali kati na ngai. Nzambe atie mutu na esika moko pona asala musala moko songolo. Nyonso tozali kosala yo yebete molimo moko ezali kokamba yo. Sima na lingomba moko yebete molimo moko ezali. Ezala kati na mabota. Ezali toujours kolandana na molimo moko. Biso tozali awa te pona kosala ebongiseli. Kasi soki tozali na esika oyo ezali pona nkembo na Nzambe. Sasa ipinga na kanisi ndenge Nzambe asaleli na ngai na musala na Nzambe. Ya saleli nga na batango misantu. Na ibandeli na izalaki ete nakoki kozwa liboko na mutu pe nakoka yeba maladi nini ezali kati na ye. Pe mutu wana ye moko akokaki pe komona maladi nini azali kobika. Pe ya mibale na ministère na ngai nkolo asalaki ngai ngolu nakoka koyeba makambo oyo ebombami na mitema ya bato. Pona ete Bible elo elobi ete liloba na Nzambe ezali koyeba makanisi nyonso oyo ezali kati na bato. Na ntina na yango biso tokoki kobwakisa liloba te pe kobakisa eloko moko te kati na liloba. Yo loba kaka oyo Nzambe azali koloba. Lokola nalobaki yango lobi na pokwa kiteni nyonso ya likomi ezali pona tango na yango. Na tina na yango biso toki kobika koyeba na tango nini biso tozali kobika. Biso oyo ezali kotala biso ezali bozongi na Yesu Kristo pe komatana lingomba kuna na lola. Kasi nyonso sasa ipifo eleka ndenge ye alakaki biso. Bino bokoki koyeba ete na tango na tongo ezali na likambo nango Nzambe pe apesaki biso ba vision to komona lokola na television. Ya azalaki kolakisa ngango na bolamu mingi.
Pe nazalaki komona yango lokola moto azali kotala télévision. Pe nsima na yango ngai namonaki nkolo kobimela ngai lokola par exemple le 17 mars kuna ekomamaki na bato nyonso bazali kopanza sango bango bamotaki lipata oyo monene pe bango bayebaki ndenge ya kososolesa yango te pe awa ezali na bato oyo bazalaki na ngai bayebaki ete nazalaki na esika wana pe bamwange sambo bamonanaki liboso na ngai pe kuna apocalypse to kofungolama bilembo na makambo emonanaki yango efungwamaki koningana moko ezalaki makasi kotala ete meme mabango ya minene ezalaki pembeni yango ekweyaki bato bazalaki komituna me oyo ezali eloko nini bazalaki kokanisa ete eske ezali avion ya eleki na kokima mbangu koleka pe ekei kokweya soki eloko avion eleki mbangu na koleka likama nde ezali soki otali meme foto oyo komona ete bamwange bazalaki kuna pe bakelibo oyo bazalaki na mapapu na bango yango eloko moko ekomelaki ngai moko kotalaka mibu mitano nazali kokanisa ete ngai nazali na eloko moko bomoi na ngai eza kosimba te pe na ntango wana ngai nazali komona ete vraiment nabukani makasi motema ezalaki naka kosala pasi pe bokulaka ya mokili oyo baye kolukela ngai so makambo mpo nete ngai nasinyaki basheke na bamangomba mingi pe bazwaki basheke wana nyonso batiaki yango na mutu na ngai azalaki kaka kofuta kaka mpona kaka kampagne me balobi na ngai ete ngai ifo nafuta bampaku ya $300,000 pe balobaki ete ngai nakoki kobima na mboka te ngai yebisi bango ete mbongo wana ngai nasinyaki kaka moke mpona esalisa bakoyanga na Nzambe bango balobi ete etali yo fufuta mpona ete ezali nde mokoloto na yo ngai nayebaki teke okokaki kotia kaka danga na mosapi soki ngai natiaki kaka dangana ya mosapi makambo oyo nyonso elingaki kokoma te kasi lokola ngai natiaki mokoloto na ngai mokumba wana nyonso ekomelaki ngai ngai nazoka kaka $100 na semaine nyonso to na poso nyonso bokoki kokende kotuna meme esika nini bandeko oyo bazali kosangana na ngai ngai nakende na Canada pe nalingaki ete nakende koboma banyama kasi Nzambe asalaki ngai ngolu nakomaki pe namemi ebulukutu ya mabota mobimba kuna na Inde na Kristo pe nakozonga lisusu mpona nakoka kobatisa ebulukutu ya bato oyo na kombo na Yesu Kristo mpona ete elai na mwasi moko alingaki kokufa na maladi oyo na motema pe Nzambe amemi ngai kuna pe ntango ngai nabondeli mpona ndeko mwasi oyo Nzambe asali bikamo pe bato ebele bandimaki ngai mpe nakendaki na Colorado nakendi kotala baninga mpe ngai nazali na mokando oyo ezali kosenga ete nakoka kosalisa mpe bandeko oyo bayebi Zamba te nakoka kotambusa bango na kati na Zamba bino boyebi ndenge elekaka ezalaki na ntango wana mbula oyo ya mabanga ya piyo yango ezalaki kokita pe bakonzi na mokili ya ntango wana balobaki ete bokeba mpona ete mopepe makasi ezali koya yango ezali koya na mbulu ekoya na mabanga oyo na piyo pe moko na moko akeba mpona ete soki ekutani na yo okoki kokufa nayebisaki bandeko oyo ezali vraiment pasi pe mituka ya minene na ya mike ebimaki mpona kopesa basango oyo
Pe biso totikalaki wana. Pe nayebisaki bandeko tokoka kotikala awa me tomibongisama mpona ezalaki motei moko ya Pentecôtiste pe tokendaki na ye na ntina ete toluka biloko ya kolia pe nayebisi bango botikala mwa moketi biso tokozonga. Kasi bandeko na po tozalaki na bango ntango bayoki sango oyo ete mopepe makasi yali koya bango bakimaki mbangu mpe balongwe na esika wana. Pe ngai nabengaki mwasi na ngai nalobi na ye te ngai nakozonga te bo yebisa lingomo baluka moto motei mosusu ateya. Kasi soki bino boyoki sango moko ya ndenge balobi katikati na bato na mokili te tango ezali ko malamu te moko na moko ilifo amikebisa mpona ete tango mopepe eyaka okoki komona ata loboko na yo te. Et c'était un peu trop loin à droite parce que j'ai tué un grand élan. Ngai na bandemba isika wana na bombanki vraiment nyama moko monene pe ngai na ata nabongisaki munduki na ngai bien te me nazwaki ye pe namoni ete mbala moko mwa mopepe wana ebandaki kobongwana pe mai mbula ebandaki kobeta pe biso tokimaki mbangu mpona tokende kolanda oyo baninga bakimaki mpe na milobi eletile awa na ntango oyo tokozwa ata nyama ya koboma te. 4 miles de l'endroit où j'étais censé arriver. Et je suis descendu. Penga na bandai kokita na mbangu na montagne wana. Du dos de la montagne. Pe kotalaka na sima epai ndepe na uti. Et je me sentais en quelque sorte si affligé à l'intérieur. Nazalaki kubanga mingi kati na ngai. Nazali koyoka lokola nasali likambo moko. Na binkolo eske nasali libunga moko. Nazali komona koyoka kati na ngai te nazali na kimia te. Yango na beleli nkolo na biete pona nini mitema na ngai ezali kokondane ngai. Nazotuna nkolo eloko nini nasali. Ngai nabikaki nayebi ete nayeki kotalela liloba na yo mbula pe mbula me likambo wana ezalaki toujours kokangama na ngai pe mokolo elandi eningai kozala ntango oyo omwe 12 ya mariage na ngai na mwasi na ngai kasi ngai mokolo moko te nazalaki na ndako ngai nazalaki kokende bisika nyonso tango nyonso pour la première fois tango tobalani na mwasi na memaki kaka na mwa zamba moke epai batondolo ezali mpe tozalaki kosala koboma banyama mpe nazalaki kosimba ye nalakisa ye ndeni batambolaka na zamba mpona ete ezalaki mpasi na ntango wana ngai nazwaki foto moko na ye mpe mwasi na ngai azalaki vraiment mwasi kitoko pe sasa ipa akomi mpaka suki na ye ezalaki mwindu me sikoyo ekomi ya bakoko pe mbala moko epai tozalaki vraiment mbula na mabanga yawe ya pio ebandi kokita makasi pe kuna na mboka ya Canada balobi ete toyoki ete mutu na moko te apusana mutu moko te abima pe ngai nazalaki koluka ndenge nini nakima nabima na montagne wana na ngomba wana mbala moko nayoki mongongo moko elobi na ngai ete telema zonga epai outi ngai nakoki kolimbola yango te na bato bazangi kondima parceke oyo ezaka makambo mpona bandimi yo ifo zala na kososola moko kouta na molimo mpona yo ososola makambo oyo mpe ngai na telemi mpe nazali kokanisa ewu epai na wuti eza mwa musika mpe sasa ipi mbula makasi oyo ezali kokita mpe ndeko tozalaki na ye asali pesaki ngai mwa lipa oyo atiaki mwa biloko na kati manteka to nyonso mpe ngai mpe nasalaki yango epai ya papa na ye nazalaki na eloko mosusu te mpe nazalaki kaka na kati na yango natiaki kaka baonio pe nakanisaki tazongiselaki ngai me sasi aipi ye asaleli ngai koleka oyo nasalelaki tata na ye
Pe wana tozalaki kopusana. Je ne pouvais tout simplement pas avancer. Nazalaki sukokoka kopusana lisusu te. Pona neige ezalaki. Pe nayoki mongongo elobi ete zonga epai outi. Pe nalobi ete nasala nini sasa ipe. Nazalaki na bobangi. Ndenge nini nazonga kuna na nsima pona kuna mupepe makasi wana ezali nde koya. Tangu nio mususu nzambe akosala makambo oyo eleki bino na okoki koyeba te eleki yo na mayele. Tala lokola Moïse nzambe abi na ye zwa kaka mwa nzete kende pe funguloba na mai wana. Nyonso wana ezali impossible te. Pona ete nkolo akozali oyo azali nzambe akoki na nyonso. Pe ngai nakitisaki munduki na ngai pe nakanisaki na onyama munene oyo atambolaka kuna na bangomba oyo na ngai koboma. Pe navandaki nalobi ete nakosala ndenge nini nzambe asalaka na makambo na lolenge na ye mpona yo moto okoka kososola te. Nga pe navandaki wana navandaki nazalaki kokanisa. Nalobi ete non il faut nasala te eloko moko olie navanda kaka boye sikoyo nazokoka komona ata loboko na ngai te mopepe eleki makasi oyo ezali solo. Ngongo elobi ete ngai nazali nzambe kolo na yo ngai nde nakeli lola pe na se. Ngai navandaki wana nalongoli ekoti na ngai. Tangu nkolo alobelaka ngai ngai namonaka mwa pole kasi natali pa bisika nyonso namoni ata pole moko te. Nalobi yo nkolo yo ozali wapi yo mokeli na ngai. Pe nazali kotala bisika nyonso pe navandisi na ntango moke. Alobi yebi ete ngai nazali nzambe oyo nayebisaki yo okela oloba pe baikire yoyo bampuko minene bimaki. Naza koloba na bino solo yazali mokeli moko oyo azali toujours lobi lelo pe libela na libela. Yazali Jehova Jireh oyo nzambe azali kobongisela biso makambo. Wana Abraham ye epai nini ye azwaki mpate mpona akoka kopesa ngo koma libonza. Yazalaki musika kuna na kati na zamba. Kasi nzambe na biso azali mokeli. Nzambe na biso nde asali aki yango. Nzambe akobongisela biso likabo. Suko tangi na Mark 11:23. Tangu yo okolobela na ngomba oyo ngai nazalaki kokanisa makambo wana te. Pe alobaki te ezali ngai nde nakelaki bampuko minene bobengi baikire yo zobomaki. Kadi soki akoki lisusu koloba boye nazalaki kobanga bilikambo nini ezali koleka. Na batango wana boye okoki kozala obimi yo moko okomi kanda ozoyeba te makambo nini ezali koleka. Okoki kokoma meme liboma. Puis quand on devient un peu plus spirituel, on devient à peu près. Tangu yo okoti vraiment na bonzambe, okomi komona na okomi lokola mutu oyo yo azali na akomi lokola Gillette to epasola. À cette hauteur, il tomberait certainement. Ce qui mutu alingaki ka luka yeba makambo yo fwa kweya. La main de Dieu ne descend et ne wana zalaki liboko na nzambe yango nde kitaki. Jésus lui-même a été très batu na nzambe bango nyonso bakomaka lokola bato ntango mosusu bazwi liboma. Pe Yesu moko bazali koloba ete ye azali mutu azangi tina pe balobi ete azali na liboma pe molimo mabe ezali kati na ye. Yo koki koyeba te loboko na nzambe soki ebimi na nkembo na yango ndenge ezali kosala. Pe lisusu ya alobi ezali nde ngai nde nazalaki katikati kuna na bwatu na baekoli na ngai pe na lobaki ete mupepe mabe ekita yo pe telema sasa ipi lobela mupepe oyo
lobela yango pe kovanda kimia wana ezalaki 3e phase ya mosala na ngai pe ngai nalobaki lokola ye alobaki ngai azalaki kokanisa lisusu te mpo ete bato na mokili bakotisaki makambo mabe na makambo wana na ntina na yango moyen biso tozalaki kotia susu kana makambo wana te ezala na ntango na Moïse eta na ntango ya Josué toujours soki nzambe azali kosala bato mpe bazali kokita mpo na bamekola makambo wana wana ngai natelemaki wana mpe natelemaki nabi nkolo na ngai nzambe mokili nalola mpe na se na ndimi te yo nde olobi eloko ntango nyonso yo ozalaki kolakisa nga makambo yango ekokisama sasa epi ngai nakoloba na mopepe oyo makasi mpe nalobi na mopepe makasi zonga epai yo wuti mpe nasengi ete moyi ebima mpe ebima makasi panda mokolo mine nzambe oyo azali komosambisi na munene azali akopesa ngai rezo mokolo wana oyo ngai nazali koloba mpe namoni ndenge nini mopepe oyoyo ekimi mpe na moi ebimi kaka nsima ngai nalobi makambo wana boyebi kuna nazalaki na mboka na Allemagne wana nazalaki koteya 15 bato na mayele mabe to bandoki bazalaki wana mpe bango bazalaki kobondela nzambe na bango ya ntango mabe mpe mopepe makasi yaki oyo ndeko oyo azalaki kotraduire ngai nayebisi ye te kolimbola susu te mpe sasa epi nkolo nalingi tolakisa makambo oyo ete bato ete yo ozali nzambe mpe mopepe oyo bango babimisi na kati na lisango oyo yango epanzana mpe yango ekendaki mbala moko makambo ekomaki kimia mpe a moins de 5000 na place wana yalaki au moins 300,000 personnes bato nyonso bandimaki ete nzambe na biso azali nzambe na solo bino oyo bozalaki ntango makambo mpe ezalaki koleka na ngomba boyebaki ete ata lipata moko ezalaki te biso ntango tozalaki kokenda ngomba totunaki kuna na station oyo bapiaka bato ba essence balobi ete kimia ezali problème ekozala te na ngomba wana mpe nyonso ezali na kimia mpe bandeko balobaki ete ntango tozongi bato bazalaki kosepela balobi ete antuka mopepe oyo makasi oyo nyonso to ekimi mpe ngai nazalaki kosala lokola nayebi te ngai alobi te ebongaki ete ntango oyo tempete esalama mpe bato basepelaki babi ete eyaki ndenge eyaka kala me sasa ipi yango moko ekei mpe botala ye azali nzambe mpe akotikala nzambe ndenge nini mutu akoki koloba makambo ya boye soki nzambe azali kati na ye te bino fo bososola boyeba soki ozali na bonzambe eloko nini yo ozali koloba yo kowela te na kokendaka mbangu koloba yo zela ti nzambe akosolola na yo mpe akolakisa yo makambo nyonso mpongo nsima nde yo koki koloba yango nde elobi nzambe me bato lelo baza kolobaka na lolenge na bango batindi bango te na bilobaloba okoyoka alobi ete yango nde elo nzambe alobi te ngai nakoki koloba ndenge wana te soki ye alakisi ngai te il faut d'abord ye alobela ngai mpe nsima ngai nakoki koloba sino te yango ezali oyo nkolo alobi te kasi bato nyonso bakoki kozala na yango te ekozala ndenge wana te mpe ekotikala kaka ndenge wana nzambe azali na bato na ye asalaka na ntango nyonso na mutu moko
ezalaki na tango wana Moïse azalaki tango Moïse akei Josué abimi me Nzambe akoki kosalela bato mibale mbala moko te soki bango mibale bazalaki elingi kokoma deja makanisi mibale biso tozali kolanda mutu te kasi tozali kolanda nde epakolami oyo ezali katikati na moto Nzambe aponi mpona ete Nzambe azali kosala katikati na mutu ngai nazongi na nsima mpe nabandaki kolela mpe nayebi te bandeko tozalaki na bango soki bango mpe bazali kati na biso awa nayebi te soki ndeko Sofman azali kati na biso awa to mutu mosusu to Billy Paul oyo bazalaki na ngai na esika wana me ezalaki na jeune mo elenge oyo azalaki wana me ye mpe awuti kokende ndeko moko alobi ye mpe azalaki wana mpe ndeko mosusu azalaki na biso mpe asi akei bakoki koyebisa bino makambo oyo ngai natelemaki na esika wana mpe ntango namonai makambo oyo nayebisi nkolo na ngai napesi ye elaka ete nkolo ngai nakoboma lisusu banyama pamba te mpo na bato mpe ndeko na ngai Jack Pine ye aza moto awuti na Georgia ye asengaki ngai na ntongo makasi alobi ete ndeko Branham bomelanga ata nyama moko boyebi ete ngai nazali oyo mobomi nyama moko vraiment ya makasi mpe ngai nazwi bapete ebele mpo na ntina na yango pesi ngai nayebisaki nkolo na kosala yango lisusu te kobomaka banyama pamba mpe nkolo alobi nayoki mongongo moko elobi nanga mpona nini yo ozali kotambola na ngai te mpe ngai nalobi ete nkolo eske ezali yo nde moto ozoloba na ngai mpe namoni sasa epi loboko na yo ndenge nini yo tie kimia na mopepe makasi yo nde osali oyo nyonso eloko moko ezali posa na ngai ezali ke nkolo nakoka kotambola na nzela na yo mpe nakanisaki mwasi na ngai po totambolaki na ye kaka banda tobandani mbala moko kokendaka kuna na zamba koluka kolakisa ndenge nini ya koboma banyuma mpe sasa yipi ye atikalaki ye moko pandaki ezalaki ntango na biso oyo tobalanaki tosepela bino bokoki komona ngo lokola makambo pamba mpe sasa epi nakokenda suka mpona nasilisi mpe navandaki oyo nabandi kokanisa nabi mpona nini mwasi na nga alobaka te nga na ndako namonanaka te mpe lasa epi nakoyebisa bino oyo elekaki mutu nyonso akoki kokanisa mpe ndenge wana kanga nandimi ete mwasi na ngai azali mwasi malamu koleka mwasi mosusu azali ndenge oyo mwasi na ngai te mpona ete ye alambelaka ngai kosukola bilamba na ngai mpe azali kosala nyonso kokengela bana wana ngai nazali kobima mpona koteya aboyaka ta te ngai nakimaka ndako mpona ete soki naza na ndako bato ebele bayaka mpona abondela ntina na bango wana nalingaka nakei na ngai na koteya me ye atikalaka mpona komema mokumba wana nyonso ntango bato bazali koya ngai mena bandi kokanisa ngai lobi ntango mosusu andimaka yo kende na yo mpona ete yo otungisaka ye kuna na ndako wana ngai nazali kokanisa na ndenge na ngai nabosanaki ete antuka natikaki mandefu na ngai mpe mandefu na ngai ekomaki pembe lokola deja bokoko mpe kamona alobi ete o Billy tala te osi okomi na mibu 15 okomi deja mpaka mpe eloko moko mbala moko elekai na bomoi na ngai namoni eloko moko na miso nango ndenge na televizio naza kotala namoni mwasi na ngai na mimoni biso mibale ndenge tozalaki bana mike ntango tobalanaki mpe ngai nakikisaki munduki na ngai mpe ayaki mpona yamba ngai
Pe na yango na ngai napesa nkolo matondi. Pe namoni epai yaki ayambanga, namoni lisusu epai mwa batondolo tozalaki kotambola nde na zamba ezalaki. Pe ezalaki ntango oyo tozalaki kokende na chasse koboma banyama, pe yango nde ezalaki pe mokolo mariage na biso. Pe namoni ete ya yamba ngai, pe ngai nalobi ete oyo nakomi na liboma to nini. Eske ndenge nini naza komona makambo ya ndenge oyo? Nalobi nkolo, ngai naza mokumba moko na bomona mokili mobimba oyo akomema sango na yo pe makambo nini ezali kokomela ngai. Pe mbala mona moni vision oyo yango elimwe, pe nazwi munduki na ngai na tie na lipeka na ngai, pe nabete nkolo yo nde ozolakisa ngai ete chaque fois nazalaka na ndako te mwasi na ngai nyokwamaka. Me nandimi ete nkolo yo ozali awa, yo nde ozali kolakisa ngai makambo oyo, yo nde euti kobengana mopepe oyo, yo nde obimisi moi, yo ozali mokeli. Nazali kobanga na ukanisa ete baproblème ekoki koyebela ngai, makambo nini ekoki koyela ngai. Wana kotalaka 5 ans mobimba nabelelaka yo nkolo, mpona nini ngai nazali na kimia te katikati na ngai. Me napesi nkolo merci mingi mpona mwasi na ngai pe ntango nyonso tozalaki na ye, mpona ete ye azali toujours kobatela bana na ngai. Pe le 23 octobre nyonso ngai nabondelaka Nzambe mpona yango. Pe mbala moko nayoki mwa eloko moko ekwei na mabele, pe nazalaki comprendre te ezali nini. Pe natali ezali mai ya miso na ngai nde ezali kobima, pe nazalaki kolela nazoyeba te. Nabi nkolo likambo nini ezokomela ngai, nakomi neti moto aliboma. Nabi nkolo ngai napesaki yo confiance, me naza kobondela ngolu na yo likambo nini ezokomela ngai. Bato mosusu bakokanisa ete nazwi liboma, kasi oyo nakoyebisa bino ezali makambo ya solo, wana ezali solo lokola naza komona bino awa. Na ntango wana ezali kaka yo ozali na ye Nzambe, akoki koloba na yo pe akoki kozongisela yo. Pe nayoki makelele na esobe, ngai nalataki elamba moko ya makila oyo tolataka mingi ntango yo okei koboma banyama, pe nazalaki na ekoti na ngai ya western. Pe namoni oyo bamboloko ya minene oyo bazalaka na maseki babengi mbengele abimeli ngai na bana na ye basi bakoli, pe bango bazalaki kotala ngai, pe batupelaki pembeni. Bango bazalaki bango nyonso misato. Même eloko moko lobi na ngai yo boma bango mpona moko ezala mpona Benz, moko mpona Well, epe moko mpona mote yo ya Methodiste. Mpona na position baza na yango na koboma bango nyonso, ata avant bakima ngai na koboma bango nyonso. Pe nazalaki na munduki na ngai na maboko, gabi oyo na kokoboma bango mbala moko ekozala vraiment na pete mingi. Pe sima tokozonga na ndaku pe tokozana kosepela. Pe banyamo bazali kotala ngai, bapusanaki ata na distance ya 15 nayebi te soki bino bosi bokenda nanu koboma banyama to te. Bango babandi kobeta makolo na bango baza kotala ngai. Ngai nalobi te soki ngai na bongisi munduki na ngai bango bakokima. Kasi ngai nakanisa ete ngai nalakaki Nzambe
nga na koboma lisusu banyama mpona bato te, nga na kosala yango lisusu te, mpe nga na kosala yango lisusu te. Soki olaki nzambe eloko moko na nzambe, ifo yo kokisa yango. Banyama wana nakwai koboma bango, me nalobi te. Nayebisi banyama wana bozonga na zamba, bozala na esengo na bana na yo. Kasi bango bapusanaki lisusu ti pembeni na ngai, mpe baye bazali koyoka solo nzoto na ngai, baza kotala ngai vraiment boye. Ngai alataki elamba oyo na makila, kasi bapusani vraiment pembeni, mpe bango bayoki solo na ngai mpe bakei. Bakomi mwa musika batelemi bazongi lisusu. Mpe eloko moko elobi ete me banyama oyo baza na posa yo boma bango, baza na maboko na yo. Me ngai nalobi ete napesaki elaka na Nkolo na kobomaka banyama pamba te. Nakanisaki David, ye mpe azalaki na komekama, ya ngai kotonga ndako moko mpona Nkolo. Wana Saul azalaki kolanda ye, me yakokaki koboma Saul, kasi alobi te, Nzambe akoki kondima te nakoka koboma na simba makila ya mokonzi ya mboka. Ngai nalakaki Nzambe na kosala yango te, ezali mpe lolengo wana. Ngai na kosala banyama mabe te, mpe bazongaki lisusu, bazongi lisusu ti pembeni na ngai. Ngai nalobi me oyo likambo nini ezokomela ngai. Ngai nayebi te Nzambe azali katikati na ekelamu na ye. Natala naza mutu na zamba, nayebi Nzamba malamu, oyo ezali kokomela ngai oyo ezali likambo nini. Pe bandeko oyo banyama oyo babimi lisusu bazongi, ondire baza koluka bakufa, pe bapusani so pembeni, pe bapusani pe bakei na bango. Ngai nasukaki wana mayele esilaki ngai. Wana bazalaki kopusana, pe moi ebimi, pe nayoki mongongo elobi ete yo okanisi elaka na yo. Pe ngai nalobi ete Nkolo namoni yo te, me nandimi te yo ozali awa, nandimi ete yo ozali awa. Ya alobi ete yo kanisi elaka na yo, sasa yipi ngai pe nakokanisa elaka napesaka yo. Ngai nakotikaka yo ata mokolo moko te, nakozala na yo ntango nyonso mpe esika nyonso. Mpe ngai namonaki ete na ntango wana nazali lisusu mutu ya mokili oyo te, mpe nakomaki na bomoi na ngai komonaka makambo lokola na televizion. Mpe na ntango wana nasantire ete kati na ngai eloko moko ebimi na nzoto na ngai, mpe nzoto na ngai ekomi pepele, mpe ezala maladi nyonso to likambo nyonso nakokaki komona wana maboko na ngai, ndenge ezalaki na kati ya ministere ya liboso. Namonaki par exemple mwasi moko alaki na mbuma moko na nzoto na ye, abitali ye, nabipesa loboko na yo. Aweske yo ozali komona te eloko ezali kati na nzoto na yo. Ngai natali nalobi na ye ke ozali na eloko moko na nzoto na ye. Pe nazwi mpe mwasi na ngai nalobi ete lakisa ngai loboko na yo. Pe namoni mbuma moko ebimi mpe ye. Pe nayebisi mwasi na ngai nabi yo mpo ozali na mbuma moko katikati na nzoto na yo, oyo ezali mbuma ekolaka kati na bomwasi. Gabi o Nzambe na ngai, zongisa na loboko na yo. Pe azongisi yango na maboko na nzoto na ye. Ngai natali namoni lisusu ete mbuma wana ezali. Kasi ya kindai kotala médecin moko oyo azalaka de camarade na biso, médecin atali alobi eloko ezate. Nga chaque fois nakendaka na ba voyage, tous les 3 à 4 ans nakendaka kosalisaka ba examen. Pe namemaka mwasi na ngai mpona toyeba ndenge nini nzoto na biso ezali, mpona ete ngai nalingi ye mingi. Nalingaka mwasi na ngai, me oyo nakoyebisa bino ezali makambo na solo.
autre chose. Et la pauvre, elle passe par la ménopause. Et moi, si nangai mena komi moi déjà ko mukolo. Aza susu na posa kobota te. Tangu tukendaki kotala médecin tangu na suka. Le médecin a trouvé cette tumeur sur l'ovaire gauche. Wana médecin akomona bina moni mwa mbuma moko mukie lokola ndika na katikati na mwasi na yo. Mezali mukie mingi. Soki ekoli lisusu tokolongola yango. Comme susu na zongi na ndaku. Peux-tu venir avec moi en ville? Je lui ai dit, chérie. Deko mwasi na nga lobi na ngai ete est-ce que okoki kokende otika ngai na ville te tosala bacourse ngai bise ntuka chérie ngai nakoki yango te mpo nete ngai nazali koprepare mabondeli kasi ye asepelaki na makambo wana te mpe alobaki na kanda nyonso yo abite Bill yo zalaka toujours na ndaku te yo zali kotika ngai kanga moko na kipaka bana yo zali wana te yo toujours yo zaka kobima soit soko zongi yo zaka na bureau na yo pe a claquer vraiment porte ngabako mwasi na ngai na mena yoki mugonge lobi na ngai tanga eloko nini elekaki kuna na mukanda ya Lévitique soki na Lévitique 12 ndenge nini Mariam ye tango atelemelaki Moïse mwasi na opasali oyo na mabe lokola Mariam asalaki yango na kolimbisa ye te mpo nete na ntango wana Nzambe azalaki wana mpe ngai nakendaki koyebisa ye mwasi na ngai en tout cas okoki kosala boye te Nzambe asepeli tosali eloko moko ya mabe me ye azalaki moto akokaki komikitisa te mpo nazalaki na kanda mingi mpe mbala moko oyo mbuma oyo ebandi kokola ekomi lokola lilala mpe médecin toke kotala lobi te oyo mentene ebandi koya monene ilifo tolongola yango nalobi ete en tout cas monganga biso tozali na kondima na Nzambe tika biso nanu ta tozonga lisusu tokende kobondela kasi mbuma wana ezali lisusu koya so monene mpe toke kotala médecin mosu monene ye asali rapport alobi ete non oyo ekomi monene koleka ilfo kaka balongola yango ekomi monene lokola bilalo me babengaka pamplemousse fo balongola yango biso tongaki susu tokende kobondela ngalobi ete tobondeli Nzambe azozongisa biso nini te tokende otala nanu médecin asuka sipongo nsima biso tokoka kodeside soki baopere yo mpe ngai nalobi na ye il faut balongola yango kondima na biso eza nano moke mpe ye mwasi na ngai alobi ete ngai nake pa médecin me yo kokota nano kobanda mabondeli te liboso ete munganga wana asimba ngai wana liboso ngai nazonga na ndaku biso nyonso tobondelaki ngai na libota mobimba ndenge tozalaki kosala yango ngai na bana na mwasi ata ntango nyonso nazalaka kokende koteya na mosika nalobaka toujours nkolo sunga libota na ngai yo moko ozala mobateli na bango oyebi ete ntango nakendaka bavoyage bana baza kolela mpe ntango nazongaka bamonaka ete nalembi mingi po ye alobaki ete ntango yo kokoma bato ebele bakomeli ngai bakomi ete na soko Yesu na mboka na biso koteya awa biso tokobeto masasi komeka koyawa te nazalaki mpe na bobanga mingi me ngai nazalaki kokanisa ete nkolo aza na ngai ata nakende kokufa nakende ntango nalongwe epai na ngai moko nazongi na biro na ngai natikali mikolo mibale moto azalaki te na ndako nabi nkolo
Je te prie d'avoir pitié de moi. nabondeli yo ozala na mawano likolo na ngai pour aider ton royaume. ngai nakokai kokende koteya mpo na bokonzi na yo metala sasa hivi tozalaka awa na kati na biro oyo ngai na mwasi na ngai na bana toza kobondela mai sasa hivi azali te mpe bana bazali te ye ilfo baopere ye kasi nayebi te ndenge nini sikoyo mokumba opesi ngai ya koteya ekosuka ndenge nini mpona ete ilfo bapasola ye bakoka kolongola mbuma oyo nalobi nkolo naza kobondela yo soki okoki koyokela biso mawa nalobi nkolo tokanisa ete ye alobelanga nano mabe te aboyelanga nakende koteya te ye asukolaka toujours bilamba na ngai kobongiselanga makambo nyonso mpe nyonso to ezalaki na malamu mingi kende esala nyonso to okoki kosala na mpona ezali mosala na nzambe nalobi nkolo oyokela ye mawa kotelemela ye te kokangele motema te yokela ye mawa salisa ye nalingi te kobungisa ye te bana bazali soki ye azali te ekozala pasi yokela ye mawa nalingi ye wana ngai nazalaki kobondela nayoki mongonga letelema nalingaki kokoba koteya me nazalaki kokoka lisusu te nayoki mongongo wana mpe elobi ete telema mpe ngai natelemaki mpe namoni mutu moko ezali te lokola bato oyo badesinaka basalaka yango ne maintenant parmi bato badesinaka mpe pre akokaki kozala lokola oyo peintre Hoffman asala mpe ayebisinga telema mpe azalaki na mongongo moko kaka oyo elobelaka ngai ntango nyonso nalobi yo nkolo nzambe na ngai yo olobeli mowumbu mosali na yo loba kaka liloba moko yayebisinga liloba liloba moko mpe mbuma wana ekozala lisusu te ngai navandaki wana naza komona lokola nazolota naza koluka nazonga katikati na ngai mpe nalobi mpe nazali koloba na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo ete maintenant mbuma oyo elimwa na nzoto ya mwasi na ngai bamona ta elembo moko te kati na nzoto na ye liboso munganga simba ye yo mokeli na lola mpe na se oyo yo okalimaki oyo mopepe monene oyo nandimi ete sasa epi ntango ekoki o makambo oyo nyonso ekokokisama kati na lingomba lokola ngai na ekelamu oyo ezalaki ya baikirei sasa epi tokobika yango oyebi ete nzambe asali mopepe nzambe asali mai me kasi moyini nde ayaka kokota na katikati na mopepe oyo kokota na mai oyo mpona komema mobulu mpe ngai nabimaki wana vraiment na elonga nyonso nabengi mwasi na ngai mpe nabengi mwasi na ye bango bayebaki nanu te mpe nayebisi bango makambo eleki mpe nakokutana na mwasi na ngai abengi ngai alobi ete o bili yoka nakomi mpona epai ya munganga avant simba ngai munganga alobi azomona lisusu mbuma wana te ngai nayebisaki ya te eloko moko te mpe mbuma wana ezalaki lisusu wana te mpe munganga alobi na ye te Madame Branham mbuma wana nyonso elimwe eloko moko ezali te nazali koyebisa bino na nkombo na nkolo lelo ezali mokolo tolobaki toyo ozongisa matondi na nzambe ye azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela nazali kolobela bino ezali solo ngai nazali koyebisa bino ete naye kobilobaloba te me biblia ezali kofungwama liboso na ngai oyo nazali koyebisa bino yango ezali solo na miso na nzambe ntango ngai nazongaki epai na ngai nazalaki na posa te susu nakata mateya na ngai kokende nayebi ete nkolo sasa ipi mwasi na ngai akozala na ndako bana bakozala mwasi na ngai
elle rentrera ya kozonga akokipe makambo na ndako tina lisusu nazangisa mayanga nezali te. Vous ne trouverez même pas la trace. Yango kaka elobaki ekisalamaki lokola ngai nalobaki ete bokomona ta elembo moko te ya mbuma wana na nzoto na ye. Eloko ezalaki monene lokola bomona pamplemousse, yango elimwaki. Bayebisaki ete mwasi na Branham tomoni ate eloko moko te na nzoto na yo oyo ezali ngolu na Nzambe yazali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Pe oyo troisième phase oyo ekozala na musala ekosalama katikati na bokobika yango katikati na lingomba. Pe nsima na yango biso nyonso kobongwama pe tokozala lokola ye pe tokomemama kokutana na ye kuna na likolo. Lobiko kabo na molimo santo kozala katikati na lingomba. Tokosolola mukolo oyo yango kopesa Nzambe ngolu. Ebungete topesa ke ngoli pona makambo oyo. Ponete elembo oyo na lobiko oyo elembo na suka yango ekokisami. Oyo likonzi ya moto moko Yesu Kristu wana mwanji na Nzambe moko wana yazali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Omoni na tina yango likambo moko wana ezali kokokisa. Pe elimo na biso molimo na biso zoto na biso ekangami vraiment na Nzambe. Tikete nkolo akoka kopambola bino to ngumba mitu na biso. O nkolo ngai nazali kozongisela yo matoni nakoki koloba yango te elekeli ngai. Lokola tozalaki koloba ntango oyo kala mingi te. Ebongi ete biso topesa yango kaka matondi pe tozali na kati na biso na esengo mpona litatoli oyo toyoki yo ozali oyo asalaki makambo oyo pe makambo ezali solo pe tozali kozongisela yo matondi. Ngai nakoki koloba bilobaloba te soki makambo oyo ekomaki te me yango nazali kosepela ete mpona ete nabiki makambo oyo. Ntango nazomona bandeko oyo nyonso bakangami na Kristo pe bazali kosepela na ngai elongo, nazali kondima ete nkolo bakozala na ngai pe na ntango tokozala na yo. Tike toumisa bango na kati na ngolu na yo ozala na biso nyonso. Tike ete memba mwanji bakumisa kombo na yo oyo nyonso ezali na pema ezongisa matondi na yo. Tata na biso ozali na likolo, Nzambe azali moyengi beni wana nazalaki elenge namoni kobika ya ngolu na yo. Tomoni ndeko moko azali kati na biso ye kaka ye moko nkolo azali kotambola ta vandi na kito oyo bato bakolo ebukama. Kolo sala ye ngolu pona ete yo ndo memaki maladi nyonso kuna na Golgota. Kolo yokela ye mawa ata mosusu azali nkolo sala ngai ngolu. Nakoka komona ndenge lokola na televizion ndenge nini okobikisa bandeko oyo yo makambo nyonso yosi obongisaki yango. Obongisaki deja mbeka mpona lobiko na biso, mpona lobiko na biso na nzoto pe tozali kopesa matondi na ntina na yango. Yo na makambo oyo nyonso yo kolo na mikolo bambula na mikolo batatoli muke yo ozali Nzambe na solo pe Nzambe monene. Yo ozali sasa epi kati na biso pe na nguya ya lisekwa na yo. Tiki yaka na kati na lisango oyo upambola pe bato bayebi ete ezali mokolo na ngolu pona ete oyo ozali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Awa bino bovandi awa botyana maboko moko na maboko pe bobondela. Bozala bato bozali bomoko kati na liboso na Nzambe pona ete boyebi ete moko na moko Nzambe apesi ye ngolu. Nzambe na biso ye a eshuwaka te
Pe ye nyonso tu nayebisa bino nyonso tu ekokisama lokola Samuel ye ayebisaki bana na Israel ntango bango balingaki babwakisa Nzambe mpo na bango bazwa mutu komo mokonzi. Ayebisaki bango ete ese ngai nayebisa bino likambo moko oyo nano ekomi te mpo na bokoka kobwakisa nkolo mpo boluka mokonzi oyo na se wana nde Nzambe nde azalaki Nzambe na bango. Mpe nga mpe nayebisi bino oyo nyonso nayebisi bino na témoignage na ngai ate eloko moko te ekokaki kokokisama te, yango ezali solo. Nzambe akokisi biso makambo oyo nyonso mpe azali kolakisa biso yango nyonso. Sasa ipi Nzambe azali mokeli monene oyo sololaki na tempete oyo esalaki makambo oyo minene tozongisi matondi na mboka no mosana. Mpe sasa ipi tozali kondima ete yo bikisi biso nyonso bato nyonso bazala na kombo na Yesu Kristo.